toujours vivre le DMTV, bilile le kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. DMTV mbote nabino esengo ezalaka toujours ya biso koyeba ke bozebe o bozolanda chaîne YouTube nabino DMTV boyebi DMTV yememelaka bino actualité et yaka pe na ba analyse o to salaka sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux topé makambo ndenge za koleka na ba réalité tel que toujours vivre ngo na mboka na biso e ba réalité moko zaka na République démocratique du Congo za nango kaka vraiment particulière dans la République démocratique du Congo yango mingi tolobaka botama congolais oyo kelengi ou bien pe botama congolais au mona makambo. Alors na DMTV to nous proposer bino moi sujet moko oyo en tout cas ya intéressé biso to moni yango ke to ko partager yango pe na bino na IDP R moko ko tia pe moi conseil ambonde toujours vivre ndenge zo kendele kitoko penza te. Mais avant to analyser sujet to proposer bino bo permettre bo yebi ke to soit devoir ya ko rappeler na bino par rapport na maladie ya coronavirus pe ko rappeler na biso nyonso d'ailleurs biso tout ça concerné maladie eza au continuer progression nango makasi to ko zala indifférente malgré chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alevaki état d'urgence pour permettre na nation congolaise ko respirer parce que to ko continuer ko zaka confiner modèle wanate ko vivre qu'en état d'urgence alors que nzala pe et bon makalo ba mesure barrière ndenge ba konti bazo senga na biso parce que to ebi que prévention yango ezali seul moyen efficace au toza nango pour que to ko komi battre la contre maladie ou anatomie protégée to protéger pe bandero na biso. Alors sujet na biso ezali en rapport na ba propos moko yoto moni yango kitoko penza te propos ko utaipa ya pasteur un homme de Dieu babenga ka un berger pasteur Denis Lessi tolandi pasteur Denis Lessi na ba propos moko a tenir to moni yango que pasteur azako pe sa stratégie pour mitakala ya ba pasteur et bimaka lisusu te ba filmaka ngo lisusu te. Alors biso to ebite stratégie faisala kaka moko stratégie faisala kaka moko mais est-ce qu'il y a PC stratégie moko biso to penser stratégie ezali ya fidélité na madame Nandako est-ce qu'il y a PC stratégie mususu nde ngwana toujours proposer bino tolingi bolanda nano très court extrait ya maloba na ndenga lobby ensuite tozozonga to analyser yango. Je rappelle que bozolanda DMTV chaîne YouTube na bino boyebi kaka yango ya portaka na bino ba analyse sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux ou bien ba réalité ndeto vivre na mboka na biso. S'il vous plaît yom tozana na abonné te cliquez comme abonné na chaîne oyo ko bossa na te ko cliquer pe na cloche de notification juste à côté wana une fois ko cliquer wana ozanga te ko zala au parfum dès que tu retires vidéo moko en ligne pour na bino. Suivons le pasteur Denis Lessi, ensuite nous revenons tout de suite après. Na baso ya Facebook bano bakomo lelo bano ya Android trop dangereux mama bino ba période na bino ta bokolela ki bozali na blonzo bano lelo o Android bani na 3 ans ti azoke na onikolo ko sala lise ki na été ana oloka ba passer bozo yokanga e kobo ezi ozoke de kobo kanga téléphone po na kote ya oyo kanga te o kene nao OK kuna kanga téléphone botola téléphone OK o se kobo sengi nzambe pardon na yo Voilà, Boti Kolandawana, pasteur Denis Lessi, Boyoki, Bapopo, à lobby, donc pratiquement Denis Lessi a copé sa stratégie na ba pasteur Misusu pour éviter que mitakala na bango et kokako bima lisusu tendenge so bima na ba media. Boki nenga za kolobawana ke basi ya ba Facebook bana o ya ba Android do bana mikolo yo o baba niko manipuler téléphone Android ko banda déjà ba âge ya ba 3 ans baza calé nango a filmer yo se rendre compte que tout est donc Olingi et Kobo pasteur zwa stratégie kende kanga téléphone bomba yango musika osisi makambo na yo ya Kobo okeyo sengi nzambe pardon et puis au continuer na yo kusala comme si de rien n'était. Est-ce que Oyo ezali conseil un homme de Dieu a koyi kopesa na d'abord na même na ba bribi
hein? Donc pire encore ya zo pesango na ba homme de Dieu mususu donc ba berger o bazali censé ko za l'exemplaire vis-à-vis na ba brebis o bango ba ali ko kamba za ko pesa conseil ya ko pesa stratégie pour mitakala ba pasteur et bimali susu te au lieu asenga na ba pasteur ba mi bomba bazala fidèle na basi na bango babali na bandako na bango ya zali koloba ko lingi ekobo tala stratégie yango pour éviter que mitakala na yo mona te. Est-ce que péché wana lisumu wana ezali valable selon que mutakala na yo mona na ba média ou bien du point de vue nzambe za valable à partir du moment où yo sali yango parce que pekisami pe bino boza mieux placé pour na koyeba ke eloko wana ko sala mate. Et dans l'entretemps vous sentez na ba propos na yetanga za ko pesa ba conseil azali ko s'auto exclure azako bima lokola ya za parfait azako tia nde bato basalaka yango o babunga kanzela oubliant que même ye moko pe akoyaki na mbeba wana akoyaki na mbeba ya ekobo wana justement oyo sextape moko ya yebima ki bien que awangana d'ailleurs nanya si andima yango ba o yazo pesa conseil lelo to yebi aki il est en train de penser ngo yazo pesa conseil lelo est-ce que bango pe batikala kondima que oui ezalaki ngana ya sala ki bongo to mona ki kaka artiste et musicien oyo aniaki te en tout cas ba fe wana mususu ndenge ba reprocha ki na yemena ndenge ya ba pasteur ndenge tomoni notamment likambo wana ekomeli pasteur évêque Mukuna d'ailleurs ememi na kati ya makala zaina makala tishiko procès ali en cours avec une vidéo de plus de 30 minutes. Vous imaginez piégé pe ba filma qui est tout ça pe lisusu même l'église kimbangiste elle monkoto et pas yoapi moko ya ba famille hein ya ba papa Simon Kimbangu kaka ya bana na ye kisolokele o ya kangama ki pa zwama ki pe na mbeba wana donc to moni ba makambo belé même dans le chef il y a ba homme de Dieu yé en tant que homme de Dieu pe o yé moko je rappelle atombaki na mbeba wana bien que aniaki na ye awangana ki na ya lobaki que ezalaki lokuta mais en analysant penyo sona kande to moni ya baninga lelo to zomona ke ezalaki peut-être vrai parce que o ya baninga pe mutu atikali kondimate mais voilà yé ndenga zali ko pesa conseil moko na baninga na ya mi excluant ola lobata non soki to lingi ekobo to kenda ka to kangi téléphone ya zo loba kanga téléphone donc lui il est parfait avandi na kiti na ya bokondi ya ki parfait et les autres nde basaka lisumu wana donc eloko ezo révéler na biso nini ezo révéler na biso kaka nini ba berger na biso ba se comportaka ndenge bazalaka soki to meki ko apporter critique bazaka déjà la formule magique na bango wana pour ko empêcher toute critique obi que donc soki yo meki kaka ezalaka kaka ne touchez pas à mes ouins donc bango bazala une sorte à moi dictature moko pa na bango yo ba mitia na position moko boyeke mondimi amekata ko critiquer yete parce que yenga zana zana bo santu bonzambe zakati na ye donc ye asaka masumu ta salaka mbebate automoni conseil ko te pas il y a un pasteur prophète de son état ko pesa na ba collègue na ye pasteur pour éviter en fait que ba yo ka soni un ami soit bato donc conseil zali te que pour na ko bisa bon que acte opposé ça moralement mabé mais bibliquement pe et peki sami pe pa ya nzambe soki nzambe abomaka Sodome na Gomorrhe qui justement pour na ba conseil ya lolenge oyo que nous trouvons mal que na ba média mosai na nzamba pe sa conseil abongo oh d'abord azape père de famille na ebité soki yoko conseiller na mutu akenda nzela ekobo non atako to soki zali biloko sala marato ebike masumu sa marana ngome au conseil jamais mutu azonzela masumu parce que nzambe yemoko a conseiller ki batuté ke bazonzela masumu nzambe aloba ike na teli boso na bino banzela mibale mais pona nzela ya malamu mais yo zali koloba na mutu bo soki ekobo ekangi yo pasteur ekobo ekanga yo na ndenge nini ekangi yo alors kanga téléphone botola téléphone mais ce n'est pas normal et puis ozoya kobakisa que après oyo sengi nzambe pardon continuer non comme si de rien n'était donc ndenge zawana yo zat ko préméditer déjà lisumu yo ko sala donc oyebi déjà que non te na osala na lisumu na betango moi vite fait dès que na vide na ngai na zonge pa nzambe na fukami na sengi pardon mais nzambe ngo mona musala na yo nzambe ngo kaka yuma no kaka nzambe ngo kaka zoba na yo vraiment o ezali ke yo na makanisi na ope no zoloba ke non nazo sala yango après na ya na senga pardon o zoloba biloko ya bongo un pasteur ezali quand même soni donc je crois que ba propos ya lolenge wana ezali malamu te koka kobima na monoko ya motoyo azali pasteur o azali kokamba ba brebis ebele akoka koloba ba biloko ya bongo tout en cherchant kaka à vilipender les autres notamment ba collègues naie pasteur surtout parce que bozali peut-être qu'on partageait même point de vue en termes il y a tendance politique n'engezali actuellement
actuellement. C'est vraiment malheureux, mais le constat est que Binomoko Bolandi, Boyoki Ndenge, pasteur Denis Lesaza, copé sa vraiment stratégie, n'a pas collègue naïba pasteur pour que éviter mitakala n'a bango comment on a shooté. La stratégie est simple, yo boto la téléphone. Oui, comme boto la téléphone c'est bien, mais bako péger d'une autre façon. Bako te la yo caméra cachée, ou ils en ont peut-être un sous na katasak na etonini. Donc bako toujours ko piéger yo, ce qu'il faut pas piéger. Je pense que le meilleur conseil à donner na yo mon copé pasteur Denis Lesipé na ba collègue na yo, et d'ailleurs à tout le monde, le commun des Congolais, bisogno surtout, ils allaient que éviter de kosala ekobo pour que koka retomber na babiloko ya motindo wanate, parce que ba victime ezala kaka ba homme de Dieu te. Nous avons des victimes même na corporation ba journaliste, tozana ba victime même côté à ba politicien, tozana ba victime même côté à ba musicien, tout monde yango même avec ba héritier Watanabe. Donc nous avons des victimes en fait na ba domaine surtout, et bien tout simplement parce que ça concerne nous tous. C'est un phénomène social où ils allaient concerner en tout cas bison surtout, et bison surtout peut-être na ba fantasme na biso, nous faisons certaines choses où toujours calculer ba conséquences dans notre monsieur ezaka ateke ba piéger monsieur ezata sous sentiment na yo moko au filmer pour lobio pour omita la plus tard, mais un temps téléphone ekufa raté et eu problème tam sur display OK iba salango bosani ke na kata mémoire téléphone ozangi na ba plan parce que tant muto ke salango atimbeli mbala moko yo pour la figure moko koni, soit il y a politique, soit il y a noule, soit il y a pasteur mbala moko transfert na machine na yale après lobio zoka mo ke pantani partout. Donc voilà un peu le conseil à donner, surtout venant d'un homme de Dieu, zali ko senga na batu ba éviter masumu et non koloba ke bo sala no lisumu ngo bongo après au senga pardon. C'est scandaleux Denis Lesiwa beno sali soni ya ba pasteur. Je crois que sur moi bon sens ezali et sengi le retirer ba maloba ya ndenge wana ezaki to yo zo mona kozolo ba bien molobi mabe olobi vraiment mabe makasi tout se peine dans côté, donc ça vraiment kito côté. Voilà to comme na souka un peu analyse na biso tonga tout ça là par rapport à ba propos yo to trouver immoral hein, venant d'un pasteur, d'un homme de Dieu lokola Denis Lesi. Bon biso pesaka point de vue, nous n'avons pas le monopole de la vérité, to pesaka point de vue. Si vous avez aimé botika na biso like moko, mais surtout bo pesa biso point de vue na bino bo réagir à travers ba commentaire, mais surtout s'il vous plaît abonnez-vous sur cette chaîne DMTV hein, et bobo sanate cloche moko la notification qui va apparaître juste à côté, cliquez pe wana ou rater le sous ba vidéo to banda kotia en ligne. N'oublions pas coronavirus pesali maladie ezali to ba komi batela pour to batela pe ba famille na biso ba mesure barrière nde makambu to respecter yango, parce que prévention yango ka nde to nango est efficace hein, ko permettre en surtout lutter efficacement contre maladie wana. Merci encore une fois ndenge bo pesi biso tan na bino pour que boyo ka biso na analyse to sali so que c'est pesi bino botike la biso sous like to sengi les sous et to kutani très prochainement. DMTV vous dit au revoir.